Shalom, shalom, bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube, Dada International, le choix de l'excellence avec la femme à plusieurs options, la daronne de multitude. Merci pour la confiance, Mbote Nabiso, Betoa Boué, Nabana Nyonso Amboujmaï, Nabana Nyonso ya Kananga, donc Betoa Boué, Nabosanité, Mbote, Jambo, Nabatu Nyonso Bazotala Biso. En tout cas, Oezaka déjà présentation parce que ba abonné na biso nyonso deuxième famille na biso to e ba ezalaki elubunini to partageaki na journée ya lelo. Merci beaucoup pour la confiance, merci pour l'attention, merci pour la fidélité, merci pour na ba j'aime, merci pour na ba commentaire, merci na ndenge bozotalaka banda e bandeli petit suka nzamba lola pambola bino abakisa ebele ya ebele koleka. Voilà, toza wana toujours na présentation na biso ya elubu na biso o balobaka karibu kumeza. Voilà, merci beaucoup. Nzamba lola akokisa ba posa ya motema na bino. Merci na bino nyonso bozobenga biso partout. Hello bato ya Canada, merci beaucoup. États-Unis, mbote mingi, merci beaucoup. Tozala toujours Shalom, jambo, karibu kumeza elaksaka keto komi na étape na biso oyo to présentaka biloko. Voilà, tozali na ndembi, tozali na céleri, tozalaki na tangawis, tozalaki na pichard na biso, tozalaki awa eza na oyo eza na sani eza solution ya vinaigre, moutarde na fumée, tozana citron na biso, tozana ba marinade, aubergine, piment vert, tozana solo, tozana matungulu, tozana ail. En tout cas, tozalaki na poisson na biso. Lelo l'idée da lelo bio moko ya mwa moto moko ya pete nde pasteur na biso. Voici l'homme alubaka donc moto moko ya pete tozala makemba na biso, tozalaki na besoin ya makemba ya vert, tosomba ye makemba na biso, tozalaki mpe na ngai na biso. En tout cas ngai na biso ezalaki wana, tozalaki na poisson, tomoni ba épice na biso kaka ndenge ezalaka. Voilà, poisson na biso ezalaki wana, tokomaki na étape oyo tolingaka mingi. En tout cas tosalaki poisson na biso kitoko. Il faut kosala poisson kolongola salité très bien là. Ata Thomson otumba na mona bato mosusu batikaka baekai, nga na boya na ngai nalingaka vraiment nalongola baekai wana bien là. En tout cas Thomson ngezali monene kosima ngo ezalaki mpasi nazosimba yango kaka na loketo. Merci beaucoup leki ya moto babi mon sang makili eza maïté nourri chakongongo en direct du Canada. Voilà, nourri chakongongo babi mutaka baka ete makili eza maïté nourri chakongongo en direct du Canada. Merci pour la confiance, pour l'attention, pour la fidélité. On est toujours ensemble na bato nyonso balingaka biso na ba abonné na biso Dada International. Continuez toujours na consommer tokozala wana na lobaka so ebino botiki kotala biso pe totiki kosala lokwa bino bozo continuer kotala biso pe tozo continuer kosala parce que to comprendre que ba amoureux ba amoureuse ya cuisine ba compagnon de Dada International TV ba abonné na biso deuxième famille na biso ba grande communauté ya famille Libota, grande communauté congolaise partout dans le monde entier bazo continuer toujours na kopesa biso confiance yango biso pe tozoboya kokanga maboko toyebi ke toza na ba mangeur, toza na ba mangeuse na biso, toza na bato balingaka kolia. Voilà, taboyaka kolia aza te, kolia eza mpona moto nyonso. Ata naliaka ngai te me naliaka pondu, soki naliaka pondu Thomson te naliaka soso. Donc eza kolia kolamba bayekolaka wana eza slogan na biso, tolobaka toujours à tout moment oyo tosalaka recette na biso kolamba bayekolaka. Moto aleki moninga na kolamba azali te. Voilà, wana penza nazwaki étape nasalaki mbisi na ngai kitoko na bandaki kotia yango ndelo kitoko
tellement ezambisi ya kotumba. Voilà, en plus ezalaki minene, il faut que tiango bandelo boye pona ba épice ekota bien de façon que muta kolia ayoka yango goût malamu. Voilà, na longolaki yango na mai wana na banda esiko kosukula yango na mai lisusu ya propre vraiment. Faut kosukula mbisi na yo très bien là, na banda kosukula yango na mai ya propre mbisi na ngai oyo nabungisaki. Voilà, na sokoli yango na bandi ko classe yango kitoko makasi. Merci na bino nyonso o bozo comprendre ba explication bien po tozolinga ko zapper ko louper ata eloko moko te. Voilà, na sokoli yango très bien là, tant na sisi ko sukula yango nazwaki yango pomoni ndenge mbisi na ngai ezalaki, nabungisaki citron pona tia yango pe citron. Voilà, nabungisaki citron na sokola mbisi na nga. En tout cas mbisi ya kotumba ezalaka na zei makasi, soki osala yango bien te omona moto akoka kolia te. Nde nabungisaki citron na nga, nabungisaki pe tangawisi na nga, nabungisaki ba épice na nga. Voilà, moto azape te, moto alongwa te po tokozanga kolamba bayekolaka. Voilà, faut toujours kozala sur Dada International la télévision. Je suis toujours là, moi votre humble servante, la femme à plusieurs options, la daronne de multitude. Komisana kobenga nga la daronne de multitude. Voilà, to bandai ko bongisa vraiment mbisi tanga na zwela ki yango penza ton après ko sokola ngo na bandai ko bongisa ngo ko tsango ba citron et ça la kitoko elongola kazei malembe. À chaque étape to banda ko kiende e ko banda kolongola zei na sokola ki Thomson nga bien na bandai ko classer yango kitoko poto ko mana étape mususu oyo ezalaki ya kosaisonner ba épice na ngai. Voilà, nzamba azobatela ane ezokende na suka po bakufi topesi gloire au Seigneur, toko présenter pe ba condoléances na ba famille nyonso oyo baza na matanga. Voilà, ba épice ndenge ezalaki, nazalaki na clou de girofle na ngai, céleri na nga, naza na muscade, ail, piment na nga, poivron, ndembi na nga, matungulu, tangawisi na nga pe nabongisaki yango po nazalaki na yango besoin. Piment na nga pe ezalaki wana. En tout cas nakomaki na étape oyo fallait na keka na kokali ya ko saisonner poisson na nga oyo nasokolaki déjà bien, natiaki wana natie muscade na nga, natie ail na nga, natiaki mungwa. Faut kotuta yango tellement bien, courant ezalaki te na mixaki te yango na tutaki penza po eza bépice. Natia mungwa mingi te parce que nayebaki nazali na ba marinade oyo nakota nakosala nango solution na ba épice na nga. Tango na tuti na moni nazwi clou de girofle na ngai natie nabongisaki yango mpona kotia na mbisi na nga, epesaka saveur moko ya kitoko, epesaka goût moko ya malamu. En tout cas tango na tuti yango elembaki kitoko, nayaki kokoma na étape natiaki ba épice na nga nyonso, ba matungulu, ba oignon, ba tangawisi, ba pilipili, ba biloko nyonso etikala ba poivron et tout, natiaki piment na nga, ba céleri et tout, ba épice nyonso nabongisaki nalakisaki biso, natiaki yango na bandai kotuta yango nasala epinga mélange tutama elemba makasi. Voilà, elemba esangana na ba ail na mungwa na muscade oyo nalakisaki tala nde bépice nanga esanganaki. En tout cas bépice nanga mpenza elembaki na tutaki, nazali vraiment na besoin elemba makasi boye yango na tutaki esangani déjà nasali solution ya bépice nanga. Poisson nanga mpe nabongisaki déjà très bien là, ezalaki wana nazwi solution oyo nasalaki eza marinade et solution oyo eza muscade, eza solution oyo eza moutarde fumée na vinaigre natiaki yango. Après naye kozwa solution na nga ya bépice na nga oyo nabongisaki nasangisi yango et tout ensemble. Bépice na nga oyo nasalaki nalingaki fale nabongisa yango boye, nayaki kozwa huile natiaki mpenza huile, nazalaki nango besoin. Voilà, faut Thomson na kotumba kotiaka huile, nazwaki nini na nga ya verre, nazali na besoin poisson na nga ezala verre, nazali na besoin ezala ya kotela te oyo batiaka yango eza marinade moko batumbela yango poisson. Natiaki oyo ya liboso ya verre wana natiaki yango balambela yango mpe pondu, mais kwa nazali na besoin poisson na nga ezala boye nasalelaki, donc nazalaki na besoin te biloko ya rouge. Voilà, yombuna te tomate naza na biloko na nga oyo nabongisaki mpona kotumba. En attendant déjà natiaki moutarde na nga, vinaigre na nga na fumée na nga, nasala un mélange nasangisi yango nde nasopi wana liboso. Après naye kozwa sauce na nga oyo ya bépice na ngai
na bandi na sangisi yango na mafuta eke kosangana na poisson na nga avant natia yango na frigo. Voilà pour soko saisonner biloko no bien boye otango na frigo isaka isusu bien makasi. Voilà na yaki kozwa citron ndambo na sokolelaki nango poisson ndambo oyo etikalaki na finaki yango lisusu na biloko na nga kitoko makasi. En tout cas na finaki yango na ye kozwa lutu na nga na bongisaki na bandi kobongisa kobalula biloko na nga na bandi kobalula biloko bandi opesa saveur ya kitoko bandi opesa déjà goût ya kitoko na bandi kobalula na baloli nga binzambe biloko efo ekota penza mongwa bien kimami oyo ezobalula kimami oyo nzete oyo ezobalula bien te ezala na nkuna na balula na beta biloko ya grand-mère na balula yango penza na kota yango bien na banzela wana de façon ki tant tokotumba yango pe zwa goût ya kitoko. En tout cas na fongola ki Thomson na nga ya kitoko bambongo na nga penza na tiaki yango bien na tie penza ba marinade nyonso kitoko ba goût wana vinaigre na ngai fumé na ngai moutarde na ngai ai ndembi tanga wisi na ngai citron na ngai donc na tiaki ba biloko na nga le jorof na ngai donc na tiaki nyonso o nazalaki nango besoin na tie mafuta tande na salaki solution ya mbisi na ngai ezalaki vraiment kitoko bomoni mbisi na nga nde eza propre donc na sokola yango kitoko tala nde mbisi na nga donc na saisonné yango ndenge ezalaki kitoko makasi. En tout cas n'exagérait pe mafuta te tant na tie bon na moni ki c'est bon na tiaki yango na frigo na lekaki ce qu'une étape nasala ngai na nga. En tout cas na bande kosukula yango propre vraiment makasi na sukola ki yango bien na bai toza na saison ya mbula faut sukula légumes na bien na sukula les légumes na nga très bien là. En tout cas tant na sukula boye biloko na nga ezaki déjà na frigo plutôt. Merci beaucoup à Nanou Lugendo, ma copine en direct de Belgique. Merci pour la confiance, en tout cas pour la fidélité. Et on a toujours sur l'international. Nabousanyote, ma chérie, ma belle. Nanette Ndombele, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci Nabayaro dans l'ombre, Nanga Nyonso. Merci Nabato Nyonso, Bazo Benganga, Bazo contacter Nga partout dans le monde entier. Merci Nabato Pi, Bazo Pasaka, Ba commande. Oezaki recette, mon coup. Et Matainga na motema na bi, pourquoi pas na partager yango. Nabato yo batala biso. Toliaka ngai, toliaka pe Thomson ya kutumba. Voilà. Kolamba ba ekolaka voilà na yaki kozwa ngai nga o na sukola ki bien là na taki yango na moto na yaki kozipa yango voilà après na ekotala ngai nga na moni ke toki ngai pe soko tiki yango etoki fotika yango elemba so elembi te etelema maka donc faut tika ngai na pe otiki yango elembi voilà yango na zipa ki nga pe na ngai na nga elemba bien pourtant on sala ba solution na ngai na nga ezala bien voilà na balula ngai na nga elemba ki kitoko na lekaki na zipa ki yango après na kitisaki yango pona mona ki ke ngai tala ndenge ngai ezotoka ngai tala siko na yo mona ke ngai elembi nde awa bomoni ki par rapport à place na mibale awa nde penza ngai na nga elemba ki nazaki na besoin ngai na nga elemba bien vapeur oyo pe ya tika bato batala bien na kitisi yango tant na kitisi na ekomata huile na yo batanzungu na nga tokoma une étape mosusu po tokoma pe déjà na kotendre na fin ya elubu na biso na taki mafuta na nga par rapport ya quantité ya biloko na nga voilà kuna pe ngai na nga na bongisaki et tout à la temps elembi ndenge ezalaka en tout cas ngai yo mwasi zobezaki tala ebele to nga bi enzambe na nga ngai ebele boye ya mpe lakisi nga bimona meso on a tokisi yango ko eza na mwasi zo bikonzi nga bi pas de souci on récupérer bino kaka na légume na nga eza bepisi na nga voilà ngai na nga na tie en tout cas le haut na zela besoin ngai ya ngai te na soupela ki yango mai na sokola penza ngai na zai na tani na soupela mai na zai na besoin ya ngai te voilà pour to lia bien vu que eza makemba eza fufu et puis eza poisson ya kutumba nazali na besoin ngai na nga esuka mapenza bien na baloli yango bien o alikoli kiti na sila ba seki penza mai na nga vraiment
kitoko na longola ngai nyonso soki otika mpe ngai ça dépend na yo to na te kotika ngai ezali na ngai toro na boyi nazali na besoin ngai na nga ezala na ngai te wana mafuta yango ezali na moto na sikoyo ngai na nga bien naye koleka na étape oyo natutaki ai na ngai naye kozwa mwa mungwa moke na te voilà naye kotuta yango bien la faut kotuta biloko nango bien motema ya kokita wana poisson na biso ba abonné na biso famille na biso poisson na biso ezalaki na moto tant na tuti ai na nga ezalaki kitoko vraiment elembaki bien nazalaki na besoin ya ai na nga nde yango moni nayaki kotuta yango apart po déjà na bokisa bepisi na nga oyo nakosalela ngai na nga naye kozwa yango na tie yango bepisi na nga yango ndembi litungulu poivron matungulu na ngai solo na nga nabongisaki pima na ngai en tout cas fei na nga nyonso ezalaki déjà prêt mafuta na nga mpe ntango ezwi moto naye kozwa ai na nga natie yango na moto naye kozwa po ezika te naye kozwa bepisi nyonso nabongisaki bapima ye matungulu ye ai ye solo nabongisaki ndembi na nga nabongisaki nyonso mpenza nayaki kobalula yango mbala moko nabaloli yango kuna déjà nabongisaki ngai na biso tobosanaka betape te bamama kolamba bayekolaka mutaza pe te toza toujours ensemble à travers de International TV naye kobalula yango bien naye ozo aubergine na nga nabongisaki nabongisa bepisi na nga oyo mpo nazali na besoin evimbisela nga ngai na bandaki kobalula yango bien la voilà nazobalula ngai na ebepisi na ngai ndembi na nga matungulu muscade kutu te po awa nasalela ye muscade te nasalela ye kaka ndembi ntango na ngai nasaleli ai nasaleli ndembi matungulu céleri na ngai après naye kosala natie aubergine natie pe solo na nga oyo tobengaka nyanya na swahili voilà après naye kozwa ngai na nga oyo nabongisaki na mélanger yango na balégume mosusu oyo nabongisaki deya baépice na nga bon nabandi kobalula yango nabaloli mpo esangana kitoko makasi en attendant biloko na nga ezalaki kaka kuna na frigo baépice na nga ezosangana na nini nayebisa biso nzambi na nga le goût de ça nabaloli ngai na nga kitoko makasi ekoti mpenza na baépice après naye kozwa marinade na nga oyo ndambo natiaki na Thomson ndambo etikalaki natie awa naye kozwa moko ya oyo pe natie ngai ezaka mwa teti ekangaka bepisi na pasi yango vraiment il faut kolandela yango très bien la ntango ozotia natiaki mwa mungwa natie oyo mpo nazokalcule biloko na nga nayebi ke ekoderange ngai mpenza makasi te nasangisi biloko na nga na mélange yango ekomaki déjà kitoko ekomaki kopesa posa ya kolia makasi me nazalaki na choix te nga bite fo tokoma ntina suka voilà tandi natikaki yango ezokalingama kitoko bomoni ezokalingama mpenza nazali na besoin ekalingama bepisi esangana bepisi elemba bien solo na ngai elemba kitoko aubergine na ngai fo elemba mangi nazali na besoin emonanaki eza aubergine mais il fallait elemba kitoko après naye kozwa pichard oyo nabongisaki nalamba na yango naye kotia pichard na ngai en tout cas natiaki boîte moko ka oyo ya monene kolamba bayekolaka voilà natiaki yango epesaki mpe goût moko ya bien mpenza bamama faut toujours komekaka barecette ekosala bien kolamba bayekolaka kochange pe bagoût ezalaka nango mabe te voilà ntango nabaloli yango nasangisi yango nasangisi pichard na ngai na ngai na nga nasangisi yango na baépice na nga esanganaki na bandi kobalola yango mwa ndambu mpo esala goût ya bien bomoni nalambi na tomate te ni tomate à boîte ni tomate à mbuma nasaleli te po pichard ezalaka deya na tomate nga na préféré na nga natia su tomate te po eleka nini eleka ba rouge wana etu eleka tomate te nasalela eka tomate oyo ezalaki na kati ya pichard voilà nabaloli yango kitoko namoni ke biloko na nga ekomaki kobela kitoko aubergine na nga ekomaki kobela voilà bepisi na nga ekomaki kobela kitoko en tout cas toyaki na tali boye ta biloko na nga nde ezobela biso moto totala kaka tocomprendre changement biloko na biso eza kobela bien makasi en tout cas nayaki kotia mwa mai ndambo natiaki mpenza mai bepisi na nga mpe ebela bien tuka tala nde esalaki sauce esalaki kitoko kokanisa natiaki tomate orke natiaki tomate te vi que nini na nga ezalaki na
tomate pichard na nga ezalaki na tomate natiki biloko na ngai nazipaki na ye otala bomoni bamama esali kitoko esali mpe sauce rouge ndeti natiaki tomate me natie tomate te mpo pichard ezalaka deja na tomate nango en plus ezala na tomate ya mbuma voilà natie te na miki mungwa na nga par rapport à ndenge natiaki mungwa na nga natutela ye mungwa natiaki na nini après naye kozwa biloko na ngai naye kozipa yango voilà ta biloko na nga ndenge ezalaki kotoka kitoko vraiment makasi tala ndenge epesaki goût epesaki saveur moko ya bien nabakisi mwa mungwa ndambu ta mungwa ndambu oyo nabakisi mungwa na ngai après nabaloli biloko na nga vraiment kitoko bomoni nde natiaki mwa marinade me mungwa ngai ezalaka mwa mutu makasi ekangaka mungwa na pasi so epe ekangi mungwa te esala bien te donc namonaki aubergine na nga elembaki na bandai mwa kopanza nazali vraiment na besoin epanzana makasi te ezala mpe remarquable ke natiaki aubergine nazali vraiment na besoin ezala bongo bomoni ke natie tomate te bamama mais tomate ya pichard na nga esali deja biloko na biso kitoko makasi voilà biloko na nga deja ebandaki kokende nango deja na suka presque na kobela voilà landeli cuisine na nga kitoko biloko na nga ezika te voilà nazipaki biloko na ngai en tout cas après temps naye kofungola voilà biloko na biso ebelaki sauce na biso vraiment so totali mpenza tokomonaki biloko na biso ebelaki kitoko voilà tala ndenge ngai na ngai esalaki ezali na ngai mokie nazali vraiment na biso ezala na ngai makasi te ebelaki sauce na biso ebelaki kitoko namonaki so natiaki tomate ya mbuma elingai eleka lisusu rouge makasi en tout cas nazali na besoin ezala boye biloko na nga vraiment ebelaki kitoko tokomaki na étape oyo esengaki kokitisa biloko na biso aletango tokitisi yango voilà ebeli toye kozwa thomson na biso totiaki na frigo tala nde thomson na biso deja ekoti baepise change elongi toye kozwa yango tobongisaki deja etumbeli na biso toye kozwa etumbeli fo kotiaka yango deja na moto nde totiaki deja boye natia yango na moto voilà osokola etumbeli no bien otie na moto après na bandaki koklasse Thomson nanga vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup na bino nyonso bozotala biso partout dans le monde entier. En tout cas balobi karibu kumeza nde makambo. Kolamba bayekolaka. Muntu aleki moninga na kolamba zate ba mama na loba yango toujours. Na classé Thomson nanga tomonde sauce nangi chango kaka nde na bandai kolinga. To classé yango foko tumbona mwa moto moko ya pete. Kotumba ngona mwa moto moko en tout cas Thomson nanga ezalaki vraiment kitoko makasi. Ezambe. Kolamba bayekolaka voilà nazaki siko Thomson nanga natikaki yango na moto. Na ekotala na sina mwa moto moko ya pete tandenge ezotoka mwa moto moko ya pete vraiment ebandaki kotumbama kitoko foko changer yango position kolandela po soki epeli moto ezikaka donc il faut kolandela yango bien na bandaki kolandela mbisi na nga kitoko en tout cas nalandelaki yango bien vraiment mbisi na biso bandaki kobela malamu kolandela mitu nyonso ebela po mona mitu ebeli te mbisi ebeka na katikati nazozwaka basauce na nga oyo ekalaki na bassin kobakisaka kaka yango likolo mbisi na biso mpe ebelaka malembe otie moto lokwa moto alingi te opelisi moto lokwa moto alingi te mpona olandela mbisi na yo voilà wana ntango tozotumbaka yango kitoko tala nde nazalaki moke nalandeli na changer position mpo air moko mbabola epesaka moto makasi so epesi moto makasi okomona biloko na yo ekoya kozika ekoya kopela moto en tout cas faut toujours kozala wana mpona kolandela biloko no très bien la ozolandela bamitu wana ebimisa mai te ekauka bien tala moto na ngai kitoko biloko na ngai ebandaki kobela ndenge nalingaki bepisi na ngai ebiloko na ngai ekomaki deja na kokende na
kobela. Voilà. Biloko na ngai komai déjà na okinde kobela bomoni nde mitu na nga ebeli bien po penza bomoni tina lopele ezokauka. Pourquoi? Parce que na bandai kolandela na bandai kotango mopanzi ezate mutale mutu ayoki mai ebimi. En tout cas biloko na nga nalandelaki yango vraiment kitoko natiaki ton na nga énergie na nga motema na nga mobimba natiaki de façon que tozwa résultat ya malamu. Voilà. Bisi na biso ebelaki tala ndenge ebelaki kitoko mitu na biso ebelaki vraiment kitoko ba maman ba papa ba amoureux za cuisine tant tolambaka tozalaka motema pio tozala motema place moko. Voilà biloko tango ebeli boye ocheli papa ocheli bana omicheli pe olie oyoki kitoko biloko na biso ebelaki tokomaki na moment oyo ya kobongisa table na biso ya kokitisa biloko na biso na moto mpona kobongisa table na biso. Voilà kobongisa vraiment biloko na biso bien là na sani na biso mbisi na biso ebelaki. En tout cas tala ndenge ezalaki na couleur ya kitoko bomeka yango ba maman ba papa tozala de cité mbisi na biso yango wana kitoko makasi tobaklasaki yango bien kuna pe ngai na biso ebelaki mbisi na ngai yango wana kitoko makasi. Karibu kumeza elakisaka ke biloko nyonso ebeli. Voilà ngai na biso pe tokomaki na moment préféré oyo tobongisaka biloko na biso ngai na biso tolambaki yango totiaki yango pichard vraiment ezalaki kitoko makasi. Ngai na biso yango wana tobandaki kolongolongo na nzungu kokende kobongisa mesa na biso po toleka na moment préféré moment oyo elongolaka stress. Voilà ngai na biso ebongaki Thomson na biso ezalaki kitoko. Karibu kumeza kolamba bayekolaka. Merci beaucoup pour l'intention, merci pour l'amour, merci pour la nyonso ba abonné na biso nyonso grande communauté congolaise partout dans le monde entier ba amoureux ya cuisine ba amoureuse ya cuisine. En tout cas tozo continuer toujours na kopesaka biso confiance. Karibu kumeza ngai na biso ezalaki wana kitoko. En tout cas bon appétit na biso nyonso résultat ya malamu boye solution ya kitoko boye ba elubu ya bien boye tokotrouver yango kaka na Dada International télévision avec la femme à plusieurs options, la daronne 2000 titi de. Voilà biloko na biso ezalaki vraiment bien makasi mbuma ya esengo mbuma ya kimia boule nationale ekokaki kozanga te. Voilà topongisaki fufu na biso ezalaki wana kitoko makasi. Fufu na biso ezalaki tozalaki pe na makemba soki olingi olie makemba eliama yango na nyonso okoki mpe kolia yango na kwanga okolia pe na kwanga olie na makemba olie yango na fufu biso tosepelaki tozala nango kaka na fufu. Merci beaucoup.